Zoumel 1000 ezope ki sabiso makambo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Je relobani pour la radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya suki za suki na France, n'imboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, un peu, on dit makambo mingi bal makapo na Kabila, babambela kaye makambo pe mingi. Monte un volcan, bien moya bien. Keba. Papa Papa Roger à la lité, Maman Rosalie à la lité, Basali Kotingela, au peuple ya kosamate, na lokuta ya baini ya Congo, on a tout la landate, ba disco ya lokuta ya ba opposant, Anakalanga, ya sila, Radio Zoumel les animaux salam makasi. Zoumel et bimisa lokuta ya kwanda poasa. Zoumel et bimisa terminator poasa. Roger Lungala kota retraite. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Na banzi mikolo eleki mwa ebele oyo biso na bino tozalaki ko kabola masolo ya mboka lisusu te po ete tozalaki na mwa problème moko technique oyo ezalaki koluka mwa basolution ezwama pe lelo oyo na banzi nzambe asungi pe bamakambo nyonso tu bongi malamu pe yango wana boyoki ete biso toye po ete tokoka kotalisa bino eloko nini oyo tobongiseli bino na oyo etali bongo bamasolo ya mboka pe na nyonso wana touti koyamba bandeko oyo baye po ete bakoka kolobelela na oyo etali bongo masolo ya mboka nini oyo bango babongisi mpona kolobela na kati na makambo nyonso yango wana bakosalela biso résumé na oyo nyonso tu elekaki na mboka na biso et surtout ba-analyse na bango yango na nde ekotinda biso tokoka kokota na kati na masolo pe mituna na bino yango na nde ekozala biyano na bango na kosenga na bino bolanda biso penza na bokebi po ete lelo ezali penza mokolo oyo tokosenga na bino bolanda biso penza na bokebi po ete masolo oyo tokokoka kolobela makambo ya mboka mpona kozwela yango basolution na nyonso oyo ndenge tomesana koluka. Yango wana na tango oyo ya mbote tokoka kobanda masolo na biso na tango oyo na baluki epai ya bainvite na biso bazali na kati na forum na baluki bongo epai ya Monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka, merci mingi pour la présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zoumel 1000 to pe sibino bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci mingi Papa Roger mbote na yo moko pe mbote na Papa Botamba pe na Mama Rosalie pe na ndeko oyo bayaka kosangana na biso soki bazwi ngonga koya korejoindre biso pe mbote ya mingi na ndeko Maziza
mpe bambote ya mingi na balandi na biso oyo bazali na kati ya boîte. Merci mingi papa Roger nazongisi yo malo. Merci, monsieur Denis Kakoka. Alors, on attend que tu bongo epai ya monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi pour la présence na yo na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo pe équipe mba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci papa Roger ngapelo kola na pesi yo mbote, papa Jacques Mbote, maman Rosalie Mbote, ndeko Denis Kakoka Mbote, pe balandi nyonso ya Radio Zumel 1000 Mbote, pe kimia na mabota na bango, nzambe abatela bango. Merci papa Roger, nazon selio maloba. Merci monsieur Pierre Maziza. Natango pe to baluki pa ya bandeko nyonso bazali kuna kote ya boîte oyo baziye kolanda biso pona koyoka eloko nini oyo bandeko bamemeli biso na mokolo mwa lelo. Alors natango oyo tozali kopesa bino pe ba merci ya mingi pona confiance oyo bozali na yango tango nyonso na nzela ya radio na bino Radio Zumel 1000 topesi bino ba merci ya mingi po ete na nzela ya ba sujet oyo ba ndeko baye na yango pe ba analyse oyo baye na yango bino nde bokozala ba mituna ya kotuna bango pe bokozwa pe biyano kati na banzela ya maloba oyo bango bakoloba na butu ya lelo. Alors natango nazongi bongo epai ya monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza na baluki nano epai na yo po ete bino nde boye na sujet ya makambo etali mboka na biso na makambo nyonso ezali koleka ba campagne électorale pe ba makambo ndenge na ndenge bino nde boyeli biso ba sujet pona koloba ete bozali na maloba ya koloba na oyo etali bongo mboka na biso. Yango wana natango oyo sans plus tarder tozali kopesa bino maloba, tozali kopesa yo maloba po ete okoka koyebisa biso eloko nini oyo penza bobongiseli biso na butu ya lelo po ete na nzela ya maloba na bino nde bato bakobongisa pe bamituna na bango pe bakosala pe bakommentaire na bango. Yango wana nde ekokotisa biso na kati na ambiance ya émission ya butu ya lelo. Sans plus tarder, monsieur Pierre Maziza, maloba ezali epai na yo, s'il vous plaît. Oui, merci papa Roger. Tourmanke kostololana ba ndeko na biso moi mikolo ebele tokoki ko résumer masolo banda tokabwana biso na bango tina mokolo ya lelo na masolo moi ebele tokobanda nanu kosangana ya bandeko oyo bakendeki kosangana na Genève. Papa Roger à partir ya Genève wana elakisi vraiment comportement ya bandeko na biso oyo babengi ba politicien. Papa Roger toyokaka mikolo nyonso bango babelelaka biso consensus. Papa Roger batu mine pamba ba parvenir ko trouver consensus te. Et bongo oyo ya batu ba million ya batu oyo bango basengaka ke bakoka ko trouver ba solution na masolo na consensus. Donc yangonde elakisi moi bizaleli ya ba politicien na biso sima ya wana soki totali oyo etali maponami tomoni kaka même comportement baye ko passer na vote bato cette personne va parvenir koyokana te après ba élection wana vote ezali vote résultat ezali ya ko respecter mais ba yokani te boni oyo soki to lobby 15 000 personnes pour 500 sièges ba oyo bakokwea ndenge nini bakondima ba résultat. Donc kaka séjour ya bandeko na biso ba politicien, cette politicien elakisi comportement na bango ndenge bango bazalaka. Yango nde ezoko ko faire craindre biso que ba élection oyo ndenge ekoleka eleka na kimia te eleka ke résultat pe ba accepter yango oyo kaka ya bango oyo babengi neti mwa libota oyo ya opposition va parvenir ko se mettre d'accord te. Malgré tout ça résultat oyo ebimi wana
résultat oyo ebimi Papa Roger mingi na masolo oyo ya Genève bango balobeli batute bango balobeli batute baye kopona nani baye kopona Martin mais na Martin Fayulu ndenge baponi wana baye ko faire balingi ba faire jouer un mauvais rôle na mboka oyo ya République démocratique du Congo. Ezali ndeko Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi na Mozito ba invalidé balingi ko faire jouer un très mauvais rôle. Rôle wana eza ya ndenge nini. Papa Roger mboka na biso tozali na constitution. Constitution wana ndenge bango balobaki ne touchez pas à la constitution. Mais bango 7 personnes balingi basignaki ba accord na bango ke ba toucher ba modifier constitution entre autres articles 220 oyo bango ba pronaki ko batela ke ba toucher article 220 T. Mais article wana ba ko toucher yango ndenge ni ba ko toucher yango Martin Fayulu campagne oyo ye azo ko sala na yebiti na te pona nini azali ko sala campagne parce que ye ndenge azali wana azali lokola kamikaze bapesi ye mission ya kokota ya coopérer ba réforme mais réforme wana ezali ba réforme même institutionnelle même modification ya constitution mais bango kutu modification te bazoko senga balongo la constitution oyo tokota déjà na 4e république ye akosala na ndenge bayokani akosala kaka mbula mibale mais Papa Roger soki otali na mbula mibale wana biso toyebi soki maponami ezali le 23 le 9 janvier président Yassika akokota na pouvoir publication ya ba résultat oyo ya ba députés nationaux et kobima peut-être na mois de février. Na mois de février wana session ya ba député eza session oyo ya mois de mars. Soki ba ye ko parlement et ye ko remplacer parlement oyo ezoko bima. Ba député erba ko sangana wana à partir ya parlement ne ba ko luka majorité parlementaire pour na ko former gouvernement mais ce qui te landi ndenge formation ya gouvernement et ça le makana mboka na biso nous serons déjà na session oyo ya mois de juillet donc tokozala na gouvernement peut-être na mois de juillet wana président de la République a sali déjà 6 mois. Ce qui gouvernement est bimi. Session oyo ya octobre ezalaka session moko budgétaire. Papa Roger poussani déjà que président de la République a kokisi mbula moko. Mais ce qui otali sikoyo na deuxième année oyo ye akoya coopérer ba réforme wana et kozala déjà mobulu na mboka constitution et kozala touché parlement na ba décision na bango poto zongela ba élection soit il est président de la République en tant qu'isolé à démissionner. Mais toyebi que
na constitution na biso elobi boye tango ekozala te ya kosala référendum oyo na ba réforme oyo bango bazoko ko proposer soki ye a démissionné après la réforme na ye a démissionné obligatoirement na ndenge ya constitution ezali président ya Sénat nde akoya kozwa ebonga na ye wana akoya kozwa pona organiser les élections présidentielles dans 6 mois. Mais sikoyo na constitution oyo biso tozana yango, ce président là normalement ne viendra pas pour un nouveau mandat de 5 ans. Il akoyande kosilisa mandat ya président wana normalement. Mais yesiko soki a démissionné banani oyo ye azo senga bazonga ezali Jean-Pierre Mbemba na Moïse Katumbi na Mozito oyo ye déjà na gouvernement na ye na ndenge bango bas. Monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît, nalekisa motuna euti epai ya mama Julienne na mboka Toronto na mboka Canada. Mama akomi motuna na ye alobi boye. Tout d'abord mama akomi alobi merci mingi bandeko esalaki mikolo ebele nazalaki koyoka bino lisusu te nazali na esengo ndenge nazali koyoka bino esali ngai grand plaisir po ete mikolo nyonso tuna bandaki kokanisa pe komituna bozali wapi lelo oyo esali ngai esengo ndenge nayoki bino nzambe akumisama. Merci mama biso pe to remercier yo pona ndenge ozalaki kopense mingi pona radio na biso to pesi yo pe ba merci ya mingi. Alors mama tuni motuna alobi boye alobi na uti koyoka ndeko uti koloba ke Jean-Pierre Bemba apesi mibeko alobi ke soki Martin Fayulu azwi bokonzi akosala kaka 2 ans po ete bongo basala ke baluka mokonzi mosusu oyo akoleka na 2 ans wana pe yende mutakoka kokamba biso. Menga nazali komituna Jean-Pierre Bemba azali nani po ete bango balobaki ete Joseph Kabila président ya mboka a respecté constitution a se représenter lisusu te. Mais Jean-Pierre Bemba soki pe azali moto oyo alingi kopesa mibeko abanana ko respecter pe constitution na mboka na biso na ndenge ke ye na ndenge ya constitution azali na droit ya kofungola lisusu monoko na maloba ya mboka te pe ko tia libaya te parce que ndenge ezali wana problème na ye bakangaki ye na ndenge ya corruption oyo constitution ya mboka na biso ezali koloba ete moto ya bongo akozala suspendu à vie oyo akoki kosala lisusu politique na mboka na biso te. Yango wana nazali kotuna Jean-Pierre Bemba akopesa mibeko etanke ki alors que ye moto azali na makila na maboko pe batache oyo ezali komonana na makambo ya sala ezala na kisangani na ba trouble oyo nyonso ye asala. Est-ce que Jean-Pierre Bemba azali pena na liloba ya koloba na mboka na biso? Papa bomeka nanu ko répondre ngai po ete nazali ko comprendre te eloko nini Jean-Pierre Bemba azali lisusu ko luka po ete oyo ye asia sali ekoki pe asia monisi bato ba makambo ya mabe mingi na mboka na biso et surtout kuna na kote ya Kisangani ye akopesa mibeko etanke ki soki boko kopesa ngai eyano. Ok, monsieur Pierre Maziza malobezongi epai na yo soki ko répondre na maman Julienne s'il vous plaît. Merci maman na motuna na yo nazonge la pena éclaircir mama ezali ndenge wana toyeba ke makambo oyo ndenge bango bayokanaki na Genève na soutien oyo bango bazo apporter na Martin Fayulu ezali conditionné par makambo wana. Jean-Pierre ayebisi Martin Fayulu ke biso ngai na 10 ans oyo na supporter na boloko na 5 ans oyo ya mandat ya président de la République mandat oyo
ezokosenga 5 ans oyo ya président de la République. Donc na kokokisa neti 15 ans en dehors ya scène politique nazokoka te. Ezali ndenge wana. Mais maman nakoki kobakisa lisusu Tomi Tuna Jean-Pierre alingi kibokozi yango nde bomoni bapesi Fayulu bavion ndenge Fayulu azali wana nakoki koloba mokambi ya makambo nyonso ezali délégué oyo ya Jean-Pierre bozomona Eve Bazaiba nzinga comme directeur ya campagne ya Martin Fayulu ndenge azali wana contrôler maloba na ye na ndenge bango bapesi ye ba directive ya kosala nde campagne contre machine à voter. Campagne na bango wana contre machine à voter ezali s'attaquer le jour ya ba vote. Olivier Kamitatu alobaki yango malamu. Mais si koyo ba komis kosala neti kobomba yango ke nanga mokolo ya vote acha policier moko derrière cette machine va s'attaquer na ba bureau ya ba vote mobulu ebima. Donc biso ba na Congo il faut to sala keba mais ebele ya ba mbongo oyo bango babimisi mboka ebimisi des milliards oyo ekoki kotonga oyo ekoki ko créer kutu compagnie même oyo aérienne parce que babiloko ebele ba objectif ezalaki ebele oyo gouvernement ekokaki ko atteindre te toyokaki matata mpo ndenge abelelaki ke par exemple Congo Airways il fallait to koma na ba 6 avions to atteindre yango te mais ba avion compagnie wana ndenge esalemi wana esalemi na même pas 500 millions mais boyoka ba 1 milliard oyo bobimisi mboka ebimisi pour la élection qu'on puisse détruire ça ou même ba élection bobimisi 1 milliard lelo vous nous êtes pas fait une santé financière après 2 ans bobimizali sous ba milliard pour organiser ba élection. Donc nous risquons mon cannabis ezoko risquer de vivre la crise institutionnelle il y a 1960 parce que le gouvernement vient du Parlement. Fayulu ndenge azali wana il risque même de dissoudre le Parlement. Ce qui a dissoudre yango, nous serons dans une crise institutionnelle. Donc Martin Fayulu est venu en kamikaze respectant ba ordre. Mais ba ordre yango ya batumi satuana. Ok, monsieur Pierre Maziza Bolimbisi zelana no mwa moke po ete na motuna oyo mama Julienne autaki kotuna ebongi malamu kopesa pe maloba na bandeko mosusu bazali na kati na forum bakoka pe kopesa biyano na bango po ete tokende na mwa lombango po ete tolingi pe kozwa makanisi ya moko na moko na kati na motuna oyo. Alors na tango tobaluki bongo epai ya monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka yebisa biso na motuna oyo mama autaki kotuna yo pe makanisi na yo ezali ndenge nini na lombango mpenza po ete topesa pe bandeko mosusu maloba bapesa pe makanisi na bango. Oui, merci mingi papa Roger opesa nga maloba. Na wuti kolanda mutuna oyo mama awuti kotuna. Ngai pe na koko bakisa makanisi na ngai. Papa Roger eza mutuna moko kitoko mama atuni. Batu wana na leba kendeki na Suisse wana bakor na bango wana
ndenge ndeko Maziza auti koloba Fayulu azokotambola na eloko na kutu na ye babimisi mpe baverité mingi te biloko mosusu eza ya kobombana oyo ebimi mwa moke oyo etali oyo ndeko Maziza auti koloba oyo ya koluka kochange constitution na kodissoudre parlement mpona nini bazokosala yango mpo Mbemba Katumbi ye aza na nationalité ya mboka mosusu Mbemba aza wana na kongola bino bongo Mbemba aza wana selon constitution mboka na biso ye akoki kopostule lisusu te du vie carrière na ye politique esili mpona kopostule étant que président de la république makambo oyo condamnation oyo basalaki ye na lae yango wana sikoyo epesi ye kanda du Fayulu azokotambola wana azali nde kamikaze même bavio oyo bazokoloba oyo bapesi ye est-ce que na vio na côté ya campagne yo mutu moko bakende kopia yo 5-4 avion yango mpe kutu oyo bango bapesaki ye esala neti mombongo na kati ya Congo compagnie mpona bacompagnie ya baavion il faut ozala déjà na société par exemple ozwi baleasing ya libanda po ekota na mboka Congo il faut société déjà ezala existant oyo ezali déjà en place neti Congo Airways akoki kozwa na leasing avion par exemple ya Air Ethiopia wana ça va mais yo un particulier kaka boy compagnie eza te okamata bavion okotisa yango kaka ndenge wana na Congo ebanda kosala transport ya bato esalemaka te yango wana ekomi gouvernement azokoboya bavion na biso ekota oboy na boy ozomona papa Roger Fayulu aza wana azokotambola do azali neti kadoko oyo batindi ye sur le terrain même makambo oyo ya machine kosala propaganda machine a vote oyo bokende kovote na biki yo okomi kombo soki bango basali ndenge wana bulletin wana eza considéré nul ekobenda nini bango bazokoluka ke batia mobulu papa Roger soki bandeko balandaka biso nalobaka te que ce soit bamozito wana nalobaka ke baza bato moko danger mpona république ozomona ke bango baza na besoin maponami te bango balingi kaka ke trouble ebima sikoyo boyo bazalaki lelo bakokwesa constitution Katumbi akoti azongi mboka nani Jean-Pierre Mbemba azongeli ba compétition mpona postuler na président de la République parce que na ye wana carrière na ye politique loba esili tala même avocat oyo bakilolo banani tout ça moyen ba postuler eza te mpona nini mpona condamnation wana
Ok, merci monsieur Denis Kakoka, tous les capés na lombangu et pas ya maman na biso qui pala mukendi, tous opé makanisi na ye. Alors natango na baluke ba ya mama qui pala mukendi. Mama qui pala na banzi outi koyoka ndenge nini bandi ko ba pese yeno na motuna oyo mama na mboka Canada ute kotuna na oetali bongo Jean-Pierre Bemba ndenge Jean-Pierre Bemba lobi ete ye auti kosala 10 ans na prison jamais akokondima ete mokonzi moko aya asala lisusu 5 ans po ete ye akende lisusu akoma na ba 15 ans ye akoki kosupporte te alingi ete Fayulu soki azwi bokonzi alors Fayulu fasala 2 ans po ete baluka ndenge nini ya koluka mokonzi mosusu po ete ye azali ko mimona ete ye nde fazala mokonzi ya Congo alors ke na kati na constitution na biso soki totali malamu azali na droit lisusu te ya kopesa candidature na kati na motu ya mboka po ete bozoba to mabe oyo asalaki selon mama oyo azali na Canada alobi ete asali bamakambo oyo ezali malamu te pe na ndenge ya baloi oyo ndenge toyokaki na ndenge ya CPI ye azali moto oyo akoki kopostule lisusu na mboka na biso te a vie po ete mibeko elobi ndenge wana na kati na constitution na biso mais ye azali koluka asala bakafouillage po ete akoka kopesa mibeko epai ya Fayulu po ete basala bamanevre na bango alors mekana kopesa te yano na yo yo lobi nini mpona yango na oyo etalaki bongo motuna ya mama na biso kuna na mboka Canada mama Julienne malobi ezali epai na yo mama Kipala Mukendi s'il vous plaît. Merci papa Roger pour nous passer dans maloba bambote na bino nyonso to na lingi bino mingi esongo na bozonga lisusu na kati ya radio vraiment na okene mbala moko na lobake mama mutuna na ya tuni vraiment na ebite ba Congolais soki mutuna ba ya na loba na loba mbala mususu anga so na kinzambe elonge ba Congolais mbezaka na sima mutu ponde ba kanisa ka partir ya sima mutu ba yeba makambo eleka karate ba yeba kate kuma Jean-Pierre Bemba ke yo ata ba wana niso moni ndiri basawa na ata Jean-Pierre Bemba ba Mozito Moïse Katumbi balingani te kaka oya kozwa poste ya kosala balinga bozoba balingani bango nyonso balingani te mutalingi moninga na kati na bango azate est-ce que Congo il a bien privé na bango kenga soko na zwi yango te dongi Congo ni kotambola te pona nini po biso wa peuple congolais tozala vraiment mayele na biso ezapinda ezopousa na musika te tala kaka ba libération ya Bemba sala na minute ya muke ba libérer ye pona nini ba yeba tanga okene kuna yi ba congolais na bango bazoba ba ondima ye kaso to présenter ka ba ondima ye yango na po moni yango ezo sala mandenge wana olisiko bango mamitu ba journaliste ba zaona na oli batuna ba question ezapo ba question beaucoup pertinente batuna ka bango ba politicien beaucoup mona ka ba yina buzobo ile kana kaka na balabala mikolo ne surtout yango na ke bamba oyana non pour na penza ko tuna Martin Fayulu na bovandi si bien patela ta Martin Fayulu so ba presi Martin Fayulu penza cadeau pour na ngai za le roi cadeau empoisonné ce qui ba Martin Fayulu ba presi cadeau ambu ta la santé Martin Fayulu buta la taninga zana yi o ba kindungi body language buta la ka nzoto na ye na maloba eske zokokana po ba pesi fardo moko ko akokina yango te me azolinga kaka sala ngopo ana tsaba tra mokili ke ngaye lokola pena Congo chance le ko pambale mso chance ke e ko pesa ngo peke yake akoina mama ndengo mais tant que bazo sala makambo ya mabena sima po ke Congolais a souffrir lisusu na limite ba ozo chance wana na limite ba kozwa chance wana po Congolais fo avanda yenkolo mabele yenkolo makambo nyonso to avanda benza mituna ske mutu batuyo po bakina Genève wana esimbite po na nini boko bino ba valider boko de kovanda na ba invalider to le bena ngata ndenge wana ndenge nini ndala mona ikutu donc crédibilité ya bato lokola ba Félix Tshisekedi soko akende kite na réunion wana peut-être ngaoza moi mukena ndenge mususu mais bango ni so bokendeki po ya bino esimbite po ya balobi na bino eloko te oyo ke Félix bato na ye tango bazokende na Genève wana bata Félix Tshisekedi basi babongamaki batindi ba invitation banini bayebi ke Félix a gagné batindi ba invitation droit d'entrée 100 € na mutu donc par personne couplet 170 kovanda pembeni ya Tshisekedi 350 €.
bazaki déjà ko bongama bayebaki déjà ke ndenge ba ke wana masolo ko lekela ndenge wana asoko lekela kindenge wana nga boye nana nga boye lelo bakomi bango nyonso tout ozomona oyo ndenge ezokende boye masolo ya nzambe eza na kati ezosala ndenge wana ke bato bazalaki mibale bapanzani oyo yakebo eloko baza kobosana yango oyo nyonso tu babanda kosala ennemi contre Kabila na ndimi te bango baza na kote ya malamu lelo bango nyonso bazokende na même échec bango nyonso bazokende na nzela moko et puis bazokende kosuka mpe na makambo bango bazosukana Jean-Pierre Bemba soko a continuer peut-être à risquer vie na ye de préférence avanda soko aki muto mayele anga zonga sima na utila na mwa boloko ya 10 ans avanda na stika na kanisa na tana makambo ndenge za ko évoluer comme ça na ko yebe lo nginga na ko sala un jour tam suba tum suba mémoire musuba batu lokola ba mémoire ba congolais sotaka na ngoni ba popcorn tam suba mémoire na bango et que zonga bien ba ko lo baneke ali kamte o isala ki eleki mais sikoto zongela yo ko bima mbala moko ko kota na politique elingola tikisa batu nini ke Congo ndongo Congo wana ka kezabino bozoluka nini bozana mwa dialogue moko bato ba tete ko basali boy mwa dialogue moko ya partage gâteau yakawa bemba yo zu bo ba o nyonso tu ba pesa ba muzito wana nyonso tu ba pesa mo ba fonction ba ngo tu ba ba busa na musi ba ngo nyonso bazaki na kati ya gouvernement basala nini eloko ni ba basala eloko te wana ba congolais tango bozokende ko voter bozana bokende ko voter ti bosala ba analyse bino moko ovando sala analyse kisiko na ti Martin Fayulu awa eloko ni akosala nga eloko nini boy asa utaki libanda po Martin Fayulu to mona ka ite na ba province wana kendi nan to mona ite ba voyage na mongeza la kaka États-Unis pourquoi pas bakene États-Unis ba ke sa campagne na bango et pas bango ba ke bato bakende ni ko ne soto pourquoi pas ba sénateur wana ba osala na bango campagne na Kinshasa po bango nzela ba kozala ka so ba longo wana bake so ba longo na bake yo ka tite bato bazo ya wana bazo ya curiosité muto so tinda bato ya kotala matu fa longo zala ndenge ni tseke dango zala ndenge ni ba ko tala ba mona bino nanu te mbala ko so ba mona bino kan tsike ba yokela bino po bato ba province wana ba yokela ba notaire na bango ko so ko notaire na bango lobi ko moni ndenge moto zali awo mutu ye wana to ko pona po mboka ba awana province so ba sala ba okenda tendance wana bino bozala ka te ba yebi bino te soko tali Félix na ba province wana nenga zo kende onile do mbala liboso koma ndongi amuna batu na bakote wana asa même pona na ndingi ya kukanga na batu wana no ozomona kaka asa place ya kukako salate alors bino ba yeli bino bemba ya na libanda wa puta libanda asa même pas na fonction moko eloko nini asa na modèle na kina asa même pas ni loko a tourner na ba parce que ba professeur ya droit ce qui droit ya nini ba mama bazai ba wana surtout mituna bango et terenga na soki na ibiti soko lo ni ba osala comment ko saila na ngo boite boko muto tikala constant ezali président Kabila atikala constant na makambo na ino surtout aloba bilobela te yuka ya loba bopo ya ko au contredire tala bango moko ba soki zala ki na Europe awa ba tiseke de ando ba si ba sauter bango moko mutukutu mtanga bu musete yimo ka ngaka sauter ba vidéo ni ba ko bima ya maloba o ya loba ibele ya lokutela loba a changer mais ça sauter yemo ko mutanga longola été mais ko ça la ko mo mta ngo ko sala ni bongo ko sala ni o muna penza un intellectuel mutu atanga ko mo mutu ba obi ke ko mo ba ko pesa ngata ba tato ya ba mboka na ba me bango bien ke bato ba ki ko traverser université bele ko ba mba so be sa ko eloko ma be yango o libo lo ba kete awo ezali etikala te bango pa ya abalobi te foto balolongo ko mabe eza penza fonza la kaka be mais bazo moneza pour la nini peuple congolais ni ba kosaye so ba kosi andimi so ba lobeli makambo solo peuple congolais on dit matin wana ni so teza lokuta baso kosela bango makambo mais makambo solo Félix maloba boni ayena Martin Fayulu maloba boni ayena ngo a changer aya boy mais mutu boka za ko s'attaquer na levi ya élection de babiloko na yango ne bima po ba ko kota penza ba ko bimisa nyusu na mundeli bango tumbe bati ba longwe banani ba Vital Kamerhe ndinga zo sala sota wa kenda ayi ba libulu moko zo zele kote moko bo ta mukolo tso ko sala soto wana ako rater ako kota na libulu ye moko wazo ki ngo sala ba place moko ya ko ndima ya wote. Merci papa Roger na émission.
Merci Mama Kimpala Mukendi. Alors na tango yo na lekibongo na motuna ya ndeko Robert avant bongo na ville ya Amsterdam. Atuni motuna wana po na ndeko Pierre Maziza komi boya lobi bandeko na utaki koyoka Monsieur Pierre Maziza alobi ke mission ya Martin Fayulu azali koya po soki akoti mbala moko a dissoudre parlement pe asala ba makambo oyo na ba programme ba PCA mais ngai nazali kotuna Fayulu ndenge azali wana azali na armée te sima na ye pe peuple nyonso ya Congo azali sima na ye te na pouvoir nini ya kosala po ete a dissoudre parlement soki ndeko Maziza akoki kopesa ngai réponse po ete tango nazali koyoka ndenge azali koloba ete Fayulu azali koya na mission pona ko dissoudre parlement ebongaka ete tango azali koya na mission ya ndenge wana ebongi malamu peuple azala sima na yo pe armée ezala na yo mais ye ndenge nini akozwa pouvoir wana tanke ba biloko nyonso na uti kotanga ezali sima na ye te soki boko kopesa nga réponse merci. Ok, monsieur Pierre Maziza, soko ko répondre na monsieur Robert Malobezali Penayo s'il vous plaît. Oui, merci papa Roger. Merci Penandeko Robert na motuna na yo. Mais ndeko il faut oyeba armée ezali armée ya mboka. Joseph Kabila era akosala passation ya pouvoir akolégué mokita na ye même pouvoir sur l'armée. Armée ekobéir ne mutu oyo akokita na Joseph Kabila. Oyo ya dissolution ya Assemblée nationale na ya Sénat ezali na koki koloba constitutionnel. C'est vrai, exact constitutionnel. Mais ba appliquer kango te po mboka na biso ezali na mbongo penzate oyo ya ko organiser ba élection à chaque fois. Parce que tout le monde a kango na ba mboka mususu na France na kanisi oyo mutu ya suka oyo a appliquer ki yango ezali Jacques Chirac. Tout le monde a ki yango. Na Israël, n'en parlons pas. Et ça les maka mingi ba élection oyo anticipé to yokaka c'est dû à ça. Donc sikoyo mission oyo bango ba pesier parce que eux ne supportent pas être en dehors ya scène politique. Mais wana nyonso ezali lokuta. Ezali lokuta parce que ndenge bazalaki na Genève wana basi bas kabola ba poste ba kabola ba poste Jean-Pierre Mbemba premier ministre Mozito na parlement pour mettre en application ba modification wana nyonso ya constitution mais ce qui totali malade, bien sûr, ayebi la procédure parlementaire, mais Mozito n'est pas un juriste. Azali juriste, il a sali économie. Mais ba poste wana, ba poste clé, basi ba kaboli. Même à côté Oyo, il y a Félix Tshisekedi. Mais alors que le gouvernement, premier ministre Aoutaka, na parlement tokoki koloba ndenge wana chef de l'état a nommé mais bandeko je crains fort que bandeko na biso oyo ya opposition biso tozo mona yango nous le vivons tozo ko vivre yango à travers ba réaction ya batwana nyonso bokomona boye donc ekozonga makambo oyo neti ya parti état. Premier ministre alingi yango te alingi nini lokola na poste oyo réservé na ye na régime ya Fayulu soki ekoti ye aza premier ministre soki alingi premier ministre te alingi nini
président de la République. Mais total a kaka ndenge na pesi awa na introduction na ngai ndenge na lobby à 4 vous n'acceptez pas le résultat ya ba élection. À 4 personnes bondimi yango te. Mais oyo biso tozali 2 millions de personnes. Comment ces gens-là peuvent-ils accepter? Makambo nyonso seni au consensus. Mais à 4, ils n'ont pas su trouver consensus. Na millions de personnes, consensus et kouta, wapi. Machine à voter, na kanisi, to salela yango déjà, ba émission. To salela yango, ba émission. Même fichier électoral wana. Toutes ces accusations, ba ndekonangai, moi je suis technicien en informatique. Par accusation wana ezali ya lokuta. Ezali ya lokuta. Ba doublon basi ba longoli bango. Pour lelo soki to lekisi dati oyo ya le 23. Na ndenge pa preparaki fichier électoral. Bande konangai nous sommes dans l'obligation de refaire ces fichiers-là du fond en comble. Parce que bango ba limitaki na date oyo il y a le 23 bana oyo ba enrolaki depuis 2016 bana oyo il y a 16 ans pour pas kokokisa 18 ans na date il y a élection. Si nous dépassons cette date-là, fichier wana est commis Yakobanela. On doit encore enrôler bana oyo bakokisi 18 ans avant période oyo ba élection ekosalem. Eko koma lisusu likambo mosusu. Oyo pona problème ya machine. Ba andeko fichier biso to sala ka fichier na base de données selon ma critère. Ma critère oyo ya makasi oyo to mona kake critère oyo mutu nyonso il faut azala na yango ndenge seni alobi ezali mutu wana kombo il faut kopesa yango visage date de naissance parce que date de naissance ezoko kota na calcul ya mbula ya mutu ba empreinte wana bazwaki yango ezali normalement obligatoire te ezali aléatoire mais pona nini parce que à partir ya ba empreinte pe ba koki ko éliminer ba doublon mais to yebi ke na mboka na biso na pese exemple mama oyo ya artiste wana oyo ya desinaka na makolo azana maboko te empreinte bakozwela ye wapi ata awa na bamindele surtout na mboka neti Angleterre bakomi siko na système oyo ya nini na lisu kotala mutu na mutu aza pe na lobaka neti caché na ye indique na misu oyo bakomi kokangela ngo pe bato ebele mais oyo ya misapi batali balobi te eza na catégorie ya bato baza lisusu na baempreinte lokola soki ezalaki que il faut les 10 doigts mais bato mususu baza loboko moko mususu amputé soit un accident soit na makambo ebele mais mutu nyonso aza na elongi mutu nyonso aza na kombo. C'est ce qui était très important pour éliminer date de naissance obligatoire, pour éliminer bamakambo wana awana poto ba empreinte ezali plus pour na ba criminel ezali plus pour na ba criminel ezali bon plus pe batu oyo bayaka kosenga parfois ki ngunda pour ba contrôler bango. Donc
ba critère oyo ndenge bango bazoko critiquer ba fichier wana machine wana même eza na fonction mususu tolo bandenge wana même eza na fonction eza na possibilité mususu on utilise cette machine comme simple imprimante ba option mususu bazo utiliser yango te ezali neti partout ebele na bandako toza na ba télévision na biso ekoma pe na radio na kati wana de parfois FM mais radio est-ce que yo si okuta na ndako bato bazo ko utiliser télévision comme radio donc option wana bato ebele bachaka ango pembeni donc critique oyo ya machine ezali fondé te et puis bandeko bino nyonso ndenge bozali awa biso nyonso na bandako presque tokomi na ba ordinateur yo okoki kokoma courrier na yo na ordinateur okomi ale o imprimer yango ozwi otie na kati ya enveloppe obwaki na poste ero okotindela mutu wana oyebisi soki azwi na téléphone oyebisi non je t'ai envoyé un courrier électronique aoke no lukango wa na ordinateur na boîte email na ye mais soki oyebisi ye ke ah je t'ai envoyé un courrier aoke no tala ngo wapi na boîte aux lettres ndenge moko le fait que ba imprimer bulletin yo ozwi oke kotia ngo na urne ezali sous vote électronique T. Ça cesse d'être vote électronique. Même machine. Monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît, natanga nanu message oyo ndeko auti kokoma monsieur Kaninda avant de bongo na ville à Paris auti kokoma alobi bandeko na oyo ndeko auti koloba na oetali bongo machine à voter ngai moko nazalaki liboso contre pe nazalaki kondima te na oyo nyosu bazalaki koloba ke machine wana ezali pona kosalisa ba élection na ndenge ya vérité na bandai komona nyosu ba bandai koloba ezalaki ya lokuta mais depuis na utaki kolanda ye moko Corneille Nanga na démonstration utaki kosala na émission moko elekaki oyo na ba réponse apesaki na ba étudiant na ba question batunaki ye na ye komona ke machine wana ezali na yango kaka simple imprimante pe ngai moko na komi pour yango pe na moni ete ba opposant congolais bazali bato ya lokuta po ete depuis ba ebisaki biso machine wana ezali ya mabe jusqu'à présent batikala même ko lakisa biso te esika nini ezali ya mabe ko pe ko prouver yango mais na démonstration oyo Corneille Nanga autaki ko sala vraiment à convaincre nga à 100%. Merci. OK, monsieur Pierre Maziza Nazong Silo Maloba, s'il vous plaît. Oui, merci vraiment ndeko na réaction na yo. Mais bomoni bino moko ndenge bazali kokosa population. Et puis ceux qui bango bazoko de ko luka ko diaboliser machine à voter bango bazoko loba vote électronique. Mais biso do yebi awa na vote électronique eza dématérialisé. Donc yoko kede kuna oponi mutu mais oza ata na koki koloba nini oza ata na preuve teke ndenge oponi mutu wana ezali ya solo ye mais oyo ozali na preuve et puis bango bazoko boya en tant que professionnel na domaine wana eloko bango bazoko boya ezali traçabilité oyo fiabilité oyo machine wana ezoko pesa parce que même après ba élection ndenge biso tozali awa na kati ya ordinateur na yo ndeko soki ozali na imprimant fichier moko dossier moko ese créaka oyo etali imprimante na yo na souche ya disque dur fichier wana okoki kolandela makambo nyonso
Yo o imprimaki banda e bandeli ti suka soki yo okotaki kuna te ke o effacer yango. Donc devant la cour constitutionnelle soki bakeyi soki nanga azwi machine alobi bavotaki na esika boye moi boîte muke bobonaki basaki ya babulletin na 2011 moi boîte muke parce que babulletin ya chaque bureau ekoki kokota lelo dans une boîte de chaussures babimisi yango balobi babulletin ya place wana yango yo machine oyo eservaki na bureau wana yango yo bapesi ba expert balandela bakomona résultat mais oyo ezalaki ya liboso moko pe ekomaki miso makasi ndoki te otie miso makasi munoko makasi okomona basede balobi mutu pe azotungisa botya ye par exemple ke bo invalide mutu tel atungisi biso pe mingi. Donc lelo na machine bazoko contester oyo bango basali na Genève wana ba contester yango te pour na kolakisa vraiment mauvaise foi ya bandeko na biso nazo sur le plan général ya ba politicien na biso oyo bino bosali à 4 oyebi nga na voter boye nga na voter boye nga na voter mutu tel mais suka bo contester yango bo avancer ba raison dol akosa kinga ke a voter ngai mais vote eza secret donc bandeko na biso lelo na politique ya mboka na biso toluka kimia nos politiciens doivent comprendre que kimia ezali nécessaire après ba élection ba oyo Monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît, Alexandre Motuna Moko, Euti et Paye Andeko, doyen Moulele, avant de bon na ville à Liège, Namboka, Belgique, Akomi Boye. Akomi, merci Mingi Bandeko, Nazali Kopesa, Bambote Paye à Papa Roger, Papa Botamba, Pe, Maman Rosalie, merci Mingi, na Nyon Sotou, O, Bozali Kosala, Mikoleleki, Belepe, Nazali Nsengo, Koyoka Lisusu Bino, Binonde bozali radio ya vérité radio oyo tango bolobaka makambo mingi tomonaka ezalaka ya solo. Alors motuna nanga nazali kotuna tozali komona na ba campagne oyo ezali kosalama okomona na ba image mosusu bazali kotia okomona batu bazali plein mais na ba côté mosusu okomona kaka ba image moko wana okomona mwa ndambu ya batu bazali kosala ba montage ou bien koma bomeka nanu koyebisa biso po ete eloko moko oyo ezali ko pesa biso assurance ya ba image wana ezali te po ete tozali komona ba image mingi ondire bazali kosala yango ba montage soki boko confirmer yango eloko nde nalingaki na tuna merci. Ok monsieur Pierre Maziza nazongi selo maloba sima na yango nde tokopesa pe baninga mosusu maloba nalombango mpenza s'il vous plaît. Merci papa Roger, merci pe na ndeko na motuna na ye papa Roger. Donc campagne oyo et comme il peut campagne médiatique nakoloba makam papa Roger nga soki na ke congé na mboka na asalaka pe plein wana ezali ya curiosité d'abord bandeko bamona yo kala bana oyo babotami simana yo bazape toujours curieux bamona oyo bango bayokaka na kombo bamona ye ki mona meso en live ndenge itokoma koloba bakomona yo en live ba oyo bayoka yo pe na sango papa Roger nazo koloba tozwaka parfois okei mboka Ozana ba visiteur mususu ayebi yote mais à parcourir 10, 20, 30 km aya kotala yo.
Donc, ce que oza mutu, donc il y a sodi, okokoka kokende, même na ba petit besoin te, okokoka pe koliate, parce que ozali na liberté, penzate, ozali, donc espace ezate. Donc, c'est d'abord la curiosité. Eza na mutu te, na kisangani, akolinga a raté événement wana. Mususu pe akoya kotala na ye avion. Hein? Mususu akoya kotala alati ndenge nini. Donc ba plein wana. Mais sur le plan politique, mais je pense bien, ceux qui batou bazali, ba radicauté, na lo ba extrémiste, ils ont droit. Tout le monde a droit à yakoyoka discours na yo, à yakoyoka message na yo, mutu nyonso. Po asala choix na ye, ezala choix réfléchi. Ezala te yani nywana. Mais sikoyo, la vérité c'est quoi? Et comme il peut guerre médiatique, batu mususu bakomi commenter ba image akozwa ba image ya plein mususu basali yango kole soki botali malamu observer okomona soit na katikati wana ba image eza flou oyo ya suka bache image ya malonga mais na katikati okomona ekomi neti ba graine ya ndunda mitu ya batu neti ba graine ya ndunda kotoyo mutamonani munene na katikati ba ekomi kaka neti poussière et bongo kuna na suka okomona ke batu baza normal. Comment se fait-il que les gens du milieu ba komi pratiquement invisible ba oyo ya suka kuna ba montage ezali et belle ba plein wana donc et bangisa mutute donc et de façon que batu mususu pe na ba biloko oyo denge bazoko monter ezali on prépare aussi la contestation. C'est ça la vérité. Ah, na kisangani ndenge bayambaki nga ndenge wana na bimika na 300 voix. Na bimika na 1000 voix. Et belé abato bayaki koyama mais c'était des curieux. Bayoki discours na yo. Ils ont fait leur choix à partir du discours na yo. Donc ba montage ndeko ezali ebé naloba si je peux dire comme ça honnêtement, parfois aussi c'est des bonnes guerres. Ok, merci monsieur Pierre Maziza, monsieur Denis Kakoka na lombangu penza et anonayo pe na mutuna wana s'il vous plaît. Oui, merci bien papa Roger na opesa nga maloba. Na ko problème moke na mutuna pe ya ndeko oya tunaki oya mobile tunaki. Bon, na matali par exemple makambo oya ya Fayoul oyo ya ko changer constitution. Ndenge ndeko Maziza wuti koloba ezali constitutionnel. Cela veut dire que ceux qui mbemba ndenge bakabolaki ba poste que mbemba zala premier ministre nan muta akoki ko bongola la constitution mboka na biso muta akoki ko bongola constitution ezali nani gouvernement nani mokonzi ya gouvernement ezali nani premier ministre. Ozomona ke baponaki ba poste moko stratégique pour na po ba bongo la constitution. Yango ozomona ke Fayulu bazoko tindika ye na ndenge moko ke akende ko azali kamikaze parce que na 2 ans wana ekosenga nini kozongela makambo nyonso a zéro po ye moko Fayulu ndere azwaka litutu wana soki azwaka libanga soki nini
abundaki azao dinani parce la recensement pour un fichier électoral mais lelo mutu azo contester du fichier oyo basali nani eza kaka ye ozomona ke bazokosakana na peuple congolais mayematali oyo ya kosala baimage ke oyo basali plein boye na boye boye na boye baimage ebele ezali bamontage tala exemple nazopesa ozomona ke papa Roger lere biso toza kolobela bango soki bato balananga bayokaki na monoko na ngai naza kokwatake mozito nalobi mozito yo bato ya bangombe bauti kuna na este bino bozobenga na bango kote oyo na bandundu soki bato wana bazongi kuna bakolobake bazokobenga biso barwandais balangage oyo ya mabe oyo ya kiextremisme oyo bango bakendeki kokoloba boyo bato ya soki ya lamuka soki lamuka baza kopanza ke eza gouvernement ya barwandais ya baétranger lelo oyo qui paye ça parce que ye Fayulu amemi makambo ya extrémisme discours na ye discours ya haine oyo ezwaka papa Tshisekedi na 2011 maintenant ezozwa nani Fayulu kuna na esta parce que ye azwi maloba bakombata wapo akende kuna nango bato a este kuna pe kote mosusu batomboki ekomi gouvernement alingi biso te bino bango moko bazokokende na badiscours ya haine yango toloba biso awa na Zoom tolobaka ke botika bilobela oyo ke bato ya este ni surtout okoyoko rwandais maintenant Fayulu le paye Kabila rwandais maintenant Fayulu le paye gouvernement okuna na kati nini soki bino moko bozokomema langage extrémiste. Mais maintenant, vous allez payer ça. Bino bateau, par exemple, je donne un exemple. Même ma propre ndekonaye na Équateur. Asala bango mabete. Na Kisangani. Bato ya Kisangani. Bakufate. Mais bino kaka bango ba politicien kaka eloko nyo surtout ya mabe même ba ADF na lo bazoko bomba bato nyoso kaka c'est Kabila lelo yo kanisi ke biso toloba mingi ke neti ba parti politique en mboka na biso mingi ezali region ezali régional ba leader à côté okuna yoke kofinga mutu ya leader à côté okuna bako saloni au big sayote parce que papa Tshisekedi mutu ngai na 2011 azaki na Kinshasa pendant l'élection hein. Le président Kabila a dit a pesé ordre que botika ye. Abalingaki ba lenche ye. Pona nini, pona maloba ya mabe.
Ok, merci monsieur Denis Kakoka Nantango pe to baluki na lombango pente pa ya mama na biso kimpala mukendi mama kimpala tozwa pe e ya na yo na mutuna onde kwa tunaki s'il vous plaît. Merci papa Roger pour la kopesanga maloba. Merci pour la question bandeko batuni. Pour la image exact toi na ba spécialiste na ba réseaux sociaux bazo quand même aux la biso ba image ba la biso ya kala na o isolé kana sikoyo bazo la biso yango neni ni makambo isolé kana. Eloko biso to stenga na Congo kimia ezala. Ba politicien wana ndenge kaka ndeko Denis Kakoka utoloba bazo payer prix na bango. Puto bandaki wapi basala ba fichier basala ba yo bango babité ba enrôler bateau balobité baso kosa bino balingi ba changer constitution ya touche pas ma constitution boy na boy les balbi ba enrôler bateau bango babina bateau na bo kende te bazapi na problème wana po balbaki na ba sympathisant na bango ba kende ko s'enrôler te ba ko voter ndeni mingi balanda bango mingi ba yoka bango babenga bango bo pasola ba carte na bino bo kende te bo sala bo ete balobi ba soda ba bana ba kende ko kotela musala ti soda ba bo kende te ba zolinga ba kende ko boma bino ba opeye pre na ba bo batwana bino bo tindaki bango batwana bino bo lobaki na bango bo sala eloko wana Bandeko babolingo namoni mama Kimpala zui moi problème technique alors yambote akoka kozongisela biso napesi maloba epai ya monsieur Pierre Maziza soki mama Kimpala zongi nde tokozongisela ye maloba monsieur Pierre Maziza maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Na on continue na makanisi ya bandeko oyo ba intervenir ya solo lelo biso ba congolais toyebaka to mesuraka ma gravité ya maloba na biso te nakanisi na 2011 papa Etienne Tshisekedi akutanaki pe na makambo wana donc ndenge tozoko traité bandeko na biso toyeba ke retour ya manivelle ekoki kozala papa na biso Etienne Tshisekedi a réagisaki na ndenge ya mabe. Merci monsieur Pierre Maziza namoni mama Kipala mukendi asili kozongela biso topesi maloba na lombango pende pa ya mama Kipala aibisa biso oyo bandaki koloba s'il vous plaît. OK en tout cas bolimbisa ngai ba pareil yo na ba caprice nango en tout cas ndeka na zaiko lobake ba politicien na biso ba payer près na bango na makambo bango basala soko totali banda 2015 babiloko bango bazaiko loba na bazaiko sala na ba nebele lelo ba kufi soko lelo bango bandimi ndambu ya opposition ndimi kende na ba élection mais ba vie ya batu wana ezonga lisusu te ezonga lisusu makambo bango ba osele ba payer prix na bango ba na facture na bango za ba otindela bango kalate. Donc ndenge ezali wana bango tout ba o nyusu tout basala na ba désordre bo sala boyete bozongisa boyete balingi kaka te machine à voter siko bango baza ko benga ngo machine à voter donc ba yel susu ba telemeli susu machine wana alors yango wana eloko ya mawa pona opposition na biso ngai eloko na koloba mususu ndenge ba koloba ke basali ke onda balingi mutu moko boya azala donc papa pona moko opposition ke azala nani azala président na élection mais soki bolingi mutu moko azala moko na kati na bino pourquoi pas fallait bosala ngo avant boya proposer ba candidature na bino wana ebele boye ndenge wana candidat moko commun oui basala ngo après te bino boke proposer ba candidature na bino siko nana ozongisa muninga mbo posonga la sadere pano soko gani mbo na ngafozongisa il faut bien passer en poste mais ce que bino boke ebele ndenge wana boke ko se présenter bolobi ke biso toza ba candidat na présidentielle mutu azana ba idée na mutu azana ba projet na pourquoi pas bosala ki yango avant bozui projet moko boponi mutu moko akei bino no surtout bosala bokisima mutu wana tiko boki mutu mutake na kana ye
Nous surtout on a dans pays au kaka gouvernement mutazo sala boy gouvernement mutakoti bango mobulu mais gouvernement tant boké na Genève boye tant bobi marabozonga gouvernement c'est inquiétant rabinote bokende bozonga ka mais lelo bokomi ke toke na élection pour bochaki tembo bobi élection aux actes bazoko ça hein ba procès d'intention il y a une intention aux actes na belé na président Kabila a se représenter le 3e mandat pour na boy et salamité si quoi salibino mutu etelengani bozo ba nebo bandela tepo tango bino nyonso bolekisa ki boyeba ke soulèvement populaire ko salama boyeba ke mobulu ko kota bino boko joba poste na ndenge wana mais si ko makamu nyonso to bino ndenge bokana ki e salamité tango no zomona ba opposant na biso bazo kinde mutu akende lelo abendi oyo akende lobi azoni boye donc vraiment nzamba ko tala pe nzamba ko pia bango oyo o bango bana na ko senga. Ok, s'il vous plaît, Maman Kimpala, na kosenga na yokaka ozala wana garder l'écoute pour été na lekisana no motuna moko lokola tikali na 10 minutes alors oko profiter répondre na yango pe baninga mosusu bako répondre na yango nde to koyeba na kokende na suka ya masolo na biso na leki bongo na motuna euti epai ya mama na biso Kalambai avandi bongo na ville ya Bruxelles na mboka Belgique akomi boye akomi bandeko merci mingi nazalaki kolanda bino utakala me na lingi na tuna motuna moko oyo ti lelo motuna wana etungisaka ngai mingi yango wana na lingi na tuna na bino soki boko kopesa ngai eyano na ba machine oyo bazali koloba ezali kuna na Congo mpona kovote nazali komona machine wana ezali kaka ndenge moko oyo biso pe tovotaka awa na Belgique po ete ngai mama na bino nazali belge nakendeke pe kovote tango nazali kotala ba appareil wana nazali komona yango kaka ezali ndenge moko na ba appareil oyo biso tovotelaka awa mais nalingi na yeba différence ezali nini oyo bazali koloba ete machine wana ezali na tricage po ete oyo ba belge basalelaka na oyo nazali komona na Congo en tout cas différence to bokeseni ezali penza te est-ce que oyo ya Congo ezali spécial na ba fonction ebele oyo yango wana bazali koloba ke ezali na tricage to ndenge nini parce que nazali komona différence penza makasi te na oyo biso tosalelaka awa na moment ya vote na oyo nazali komona na kati ya Congo pona nini kaka ya Congo nde ezali ya mabe ya Belgique nde ezali ya malamu est-ce que boko kopesa ngai réponse ok mama Kimpala soko kopesa mama Kalambai eyano pe po ete baninga mosusu pe bapesa biano na bango malobe ezali epai na yo s'il vous plaît. Yeah, merci Papa Roger pour nous faire ça là. Merci maman na Belgique na motuna na yo. Et ça simple. Balinga ba donc bazolinga ba saboter l'élection. Balinga l'élection te na Congo. Omoni ba Belge na ba d'autres ba communauté internationale. Balinga ba élection te pour ba que ceux qui tout passer période yo. Congo ko jomo ela moko ya bien pe Afrique na bandi et changement moko ko salema. Mindele bani kaka wana yo mona na Belgique mama yango wana peza na Congo mususu te kuna pe uti na Corée mais balingi ba diaboliser yango po estala batuke eza bongo te po ba yebi mentalité ya peuple congolais ozomona ba yebi mentalité na biso ndenge nini ezalaka bato to koko manipuler ba nkani loko moko amuke omoni ndani journaliste wechi oya hela biso ba information ya kala ola binisango lere batindaka yeme ya kozela 10 ans passé na simaye oyebisa biso kenga na zalaka wana kenga ba yebisaka nga boy ye moko pa lobaki yango abiye pe bapesa ki mission wana hadi abolize machine ya machine à voter osomo ezala welo ko mususu te ezaka ke balingi te ba élection salama tala kaka mwa mikolo l'équipe américaine de basali o te baliki oya ko tate biso ba terroriste o ba biloko wana nyoso ko kaka baningisa mwa mutu ya ba congolais ba congolais nde basala bazala mais ndenge ka tolobaki na bango ke esprit ya donc mabele wana ya Afrique to chango bongo mabele wana ya Afrique eza ya ba africain donc ba africain faut ba koma un jour na droit ya mabele na bango basala nango o bango balingi ke ndele ba ko imposer biso o bango balingi donc yango wana bango baza kolinga ba biki bato so ba telemi e kozala tozana toana capacité wana toana mayele wana ya kotelema biso moko to telemi pinda lelo pe po toana ebele na mabele na biso tozana ebele mais loko so sala biso de manipulation ezana groupe ya bato soko mundela ye kaka bato na tande bazolenga ba kopesa nyonso ba koboma ndeko na ye likolo nini po mundela alobi mais sala ngo siko le contraire lobaki yo mutu mwindo kende pa mundele loba na ke tala yo boy ako seka yo aseki seki habite kende ka kolala
pour na lingi ko sala mabe te kende kolala ozomona mais biso moko ba africain eloko mosusu eza te na machine wana nyonso to eza ndenge moko ezosalama partout nyonso eza ndenge moko mais na Congo lokwa bango badingi Congo na bango ke bango badingi Congo na maboko na bango bazwaka malamu Congo la kufa nzala mais bango fo bazwaka o bango basengi pour na futur na bandi Congo kozala na kati ya makambo nyonso ezoleka na monde bakozala na besoin ya Congo makasi alors tiko bango balingi babima ke biso bankolo Congo mais entre temps Congolais azokufa na nzala mais soki bobandi ko expliquer ba Congolais vraiment na source boyebisa bango loko nini penza on bazobundisela bango mboka oyo ndenge nini baza koliba ba peuple Congolais akufa mikolo nyonso surtout soki babandi yango na source bayebisaka bato bakotisaka bango na baklasse banini ndenge bana bazobima baza koyeba deja babiloko wana tokóma na bato na bana moko bakóma mayele koleka babanda kolinga analyse likambo avakende ngulungulu ndenge wana na benga marsha baboye osala bobino boye na banzi bana bakóma mayele mingi koleka na bamikolo koya. Merci Papa Roger. Merci Maman Kimpala Mukendi. Alors Monsieur Denis Kakoka topesi pe maloba opesa biso ya nona ndenge mama utai kotuna motuna na ye na oisalaki bongo machine à voter maloba pe ezali epai na yo nsima na yango nde Monsieur Pierre Maziza akoya koclôturer na nyonso po ete tokende kokanga masolo na biso maloba ezali epai na yo Monsieur Denis Kakoka s'il vous plaît. Oui, merci mingi Papa Roger. Mutuna wana eza mutuna moko kitoko. Poto lobaka ango pe awa pe na Zumel Mil. Tu mituna ka to lobaka. Awa na Belgique basale la ka machine à voter. Boni oyo ya biso ya Congo ba komi kotelemela ngo. Ba machine wana Papa Roger ezali presque eza ndenge moko mais sauf o ya Belgique va incorporer ngo na système ya électronique bazo ko salela nyonso mibale et imprimer mais ko imprimer wana ezali na chaque candidat aza na code na ye après ba code sango na boîte électronique tout comptage des autres salles makaka directement na niveau ya serveur central tout muta kotanga ngo ezate ba nombre ba vote ezokoya kaka directement na serveur central mais oya biso ezali ne ba na ba preuve nyonso tout eza na kati ya ur bango bazo kotelemela machine wana parce que baconfie bamission na bango na bato neti bafayulu bamission na bango wana oyo ya kokende kotia mobulu na mboka mission eza wana yango wana tozoloba ke bazo kotambola na lokuta na sacoche na nsima mokongo babombi baplan na bango na kati yango wana fayulu azokende kodiabolize machine à voter ozomona ke eza groupe na bango il ne travaille pas pour bazokende te ke na but na bango ezali ke basunga mboka bango bazokende na but na bango ezali ne kobebisa mboka. C'est pour les intérêts ya Bemindele, surtout pour na makambu ya code minier. Namba makambu oya Jean-Pierre Mbemba banini tout ça pour bango nyonso tout basala nini bazongela. Parce que pour Jean-Pierre Mbemba sa carrière c'est foutu. On a constitution wana ya wana but ya Fayulu akwe sa constitution wana. Bati ape mobulu na kati ya mboka yokanisi baaméricain bakimi bamba parce que baaméricain bayebi ngana kotia mai na monoko te moi ça Fayulu il est qui elle est américain ye moko Fayulu mamutu pe aza na sako adona ye na nationalité ni
Oh, atika kosakana ba peuple congolais. Mama bamindele balingi biso te. Balingi kaka ke mboka wana epanzana. Bazo utiliser nani opposition congolaise. Bino bozo kanisa ke baza batu moko lamuka elakisini. Soulèvement tuya azwi makambo oya ba combattant akena ngo kuna pour azo expliquer population pour pas se soulever. Voilà, bande konangai déjà en complicité na ba mindele. Merci mingi papa Roger, merci monsieur Denis Kakoka, monsieur Pierre Maziza, pesa yanonayo pe omema biso na mot de la fin pour ete dokende okanga pe masolo na biso mbala moko s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger, pe merci na maman. Maman na oyo etali machine na koki koloba ke machine oyo ya Congo ezali très fiable par rapport na machine oyo ya Belgique parce que oyo ya Belgique yo ko voter ezali komo kaka ya mutu ekomami ba donner na ye ekomami na code QR. Code wana etanga makakaka na machine na scanner oyo ezali na urne électronique mais na biso olie ebimisela mutu code ekobimisa kombo lisible na misu lisible na mutu nyonso na commun des mortels comme on peut dire na photo na ye oyo yo kokende kotia na urne ordinaire. Dépouillement et kosalema manuel. Mais pour nini bazo ko combattre yango, bazo ko diaboliser yango. Ezali d'abord pour na ba intérêt. Lokola marché wana d'abord bango balingaka biso to somba biloko par intermédiaire na la Belgique na offre wana erba abandaki koluka. La Belgique a se proposaki. La France a se proposaki. Oyo aye ko gagner marché ezali Corée. Corée a gagné marché wana. Ba Belge ba moni ba million elekeli bango kaka boye. Mais bango biloko oyo biso tolinga ko somba epai na bango. Bango balinga bakende koluka yango na Corée. Donc bango baleki neti ba commissionnaire. Mais eloko bamindele bazali na yango bazo komona pe motema mabe parce que conception ya machine wana makanisi ba idée ndenge babimisi yango wana en forme ya tablette ezali makanisi ya bandeko na biso to ba bandeko na biso bapesi makanisi na bango Corée aye kosala machine wana na ndenge wana balobi no biso courant ezali pasi il faut ezala en fond ya ba PC portable ezala ndenge wana ezala pe na ba batterie epesa ngo autonomie ya mwa mingi ekoka pe ko imprimer oyo ya Belgique mamata ezali système ya ba caisse enregistreuse oyo ezalaka na ba supermarché moi imprimante nango okomona kaka oyo ebimiselaka yo batike de caisse awa na mikili ya poto. Mais oyo ya Congo impression nango ezali kaka directement
na sima na koki koloba ezali mwa boîte na sima ya ordinateur ekangami. Donc bamindele lelo mama tozali na yo awa na mikili ya poto okomona dans 2, 3 ans ou 4 ans ou 5 ans ils vont adopter kaka ba oyo ya biso wana oyo ya biso na mayele pe kaka ya ba congolais bandeko na biso ndele complexe wana oyo yazalaka na yango amonaka biso neti ke toza mayele te mais robot oyo régulaka circulation conception ba congolais machine wana intelligence oyo ezali na kati wana ce sont des congolais donc ton dimela bandeko na biso oyo nyonso diabolisation wana po bazongisa biso kaka sima babimisa ba désordre bayebi ke ba congolais baza na faiblesse ya nini wana yango nde omonaki Belgique ayokaki soni makambo eke kosalema na Genève ezali kaka bakonzi oyo ya politique balobi te biso mikolo oyo Congo azotia biso mwa pression boluka bokende kosala yango mwa esika mosusu tokosupporter bino. Ils étaient toujours derrière, la Belgique était toujours derrière tout ça ndenge bakendeki wana machine oyo ya Congo ezali fiable. Et puis, lelo soki okoti pe même na site ya Miru système okomona bakomi yango bien. Donc bango sikoyo ba congolais ba fongoli bango bongo balobi bien que impression ya ba bulletin ezoko rendre ba vote plus fiable na site ya Miru système okomona yango. Donc diabolisation wana ezali kaka banguna ya Congo po babenda bandeko na biso na mbeba ba désordre ebima ba réussir pour réaliser ba projet na bango oyo ya balkanisation. Soki lelo batu mususu bazoyeba te po nini Martin Fayulu a quelque bana ba élection na Beni. Na Beni wana c'est l'opposition qui est en train de tuer les gens. Nous voyons que Zomo na Mbusa Mnyamwisi ye azali nande ya ba côté wana et ce sont eux qui tuent bazoya ko trou moninga na bango akeloki ata eloko mo côté au trouble au batakufi mais bokoyoka er mutu ya majorité akolekana côté après ils vont tuer pour eloko wana biso ba congolais il faut to fongolela ko misu to lobaka yango to dénonçaka yango c'est l'opposition qui est en train de tuer à Beni pour salir le gouvernement to lobaka yango. Voilà, bande konangai, nakanisi, tolobi, moi, que tozali lisusu na ebele ya koloba, wana nyonso mbala ya siba, ndenge évolution ya actualité, et comme même abiso, to denosaka makambo ebele. Merci papa Roger, nazon selioma. Merci, monsieur Pierre Maziza, bandeko babolingo tokomi bongo na suka ya masolo na biso. Masolo oyo esangisaki biso na bandeko malgré ba mituna na bino ezalaki mingi mais foti ya bangonga tokoki kolekisa yango nyonso te. Bandeko babolingo topesi bino merci ya mingi et surtout na bandeko na biso baelaki biso ba sujet ya mokolo mwa lelo. Merci na monsieur Pierre Maziza. Merci na monsieur Denis Kakoka pe merci na mama na biso Kimpala Mukendi pe merci na ba auditeur nyonso oyo bazali kolanda biso na monde entier. Merci mingi topesi na bino pe na yebi ete mbala ya sima nde tokobongisela bino ba masolo na oyo etali kaka mboka na biso la République démocratique du Congo. Bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoomel 1000. Merci.
Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani ni pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya soki za soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte volcan. Bien, moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple noki te na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpwasa. De sa part. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio. Même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, est-ce que vous confirmez donc et vous affirmez ici ce soir sur ce plateau que Moïse Katumbi n'a jamais eu d'autre nationalité que la nationalité congolaise? J'affirme que Moïse Katumbi a été candidat aux élections législatives en 2006, a exercé comme gouverneur, investi par ordonnance présidentielle. A-t-il eu congolais, une autre nationalité que la nationalité congolaise? Et congolais d'origine, non. Alan! Papa Roger, ma réponse oyo Denis Sanga Zako pesa et koko zala bendi lo pipi te. Maman Rosalie, et kokipe kozala lo pipi po ete bato nyonso tu bayebi Moïse Katumbi aza na nationalité italienne mais ye aza kowanga na yango. Et koko zala pe abendaki lo pipi avaya na studio oyeba te. Papa Roger à la lité, Maman Rosalie à la lité, Bazali Kotingela, au peuple ya kosamate, na lokuta ya baini ya Congo, oh na la landate, ba discours ya lokuta ya ba opposant, Makalamba et Asila, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi. Zoumel ebimisa lokuta ya ngwanda kwasa. Zoumel ebimisa Terminator